etumba na ngwaka opika pende di eloko yango bozelaki yeye sango ya mokweke ya mbiji pona bino nyonso baressortissant sud ubangi bana ya gemena ya bino yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo mesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya Gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa Gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba na ngwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili emona pe ndima lelo asopeli bana Gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala boye bola mona bolandi ya journal ya peuple pona peuple info lingala mbote na bino bisika nyonso tu bozwami tofungoli basango na biso pona kotasa bino ndenge plénière ezalaki organisé mardi 24 octobre na Assemblée nationale na bokambemi ya président Christophe Mboso pona koyeba oyo elobamaki kuna bolanda badetail nango elongo na Héritier Mapinding. Députés nationaux adoptaki mardi 24 octobre projet de loi à finances pour l'exercice 2024 oyo ezalaki présenté en équilibre en recettes et en dépenses na plus ou moins 40 534 milliards de francs congolais na valeur à 16 milliards de dollars américains. Chiffre oyo ezo présenté accroissement il y a 24,9% par rapport à bilan à 2023 oyo ezali chiffré na 32 455,8 milliards de francs congolais. Loi des finances, il y a exercice 2024, ils ont reposé sur les principaux indicateurs PEBA agrégat macroéconomique suivants. 6,4% pour le taux de croissance, il y a PIB, 10,6% pour le déflateur, il y a PIB, 10,9% pour le taux d'inflation moyen, 10,4% pour le taux d'inflation fin période, 2518,3 francs congolais pour un taux de change moyen na valeur à 1 dollar, 2535,5 francs congolais pour un taux de change fin période na valeur à 1 dollar, paie 13,5% pour la pression fiscale. Sur 351 députés oyo bazwa qui part na vote, 350 bavotaki yango pe moko azalaki contre pe moko te asabstenaki selon chiffre ya bureau ya Assemblée nationale. Esengeli koyeba ke projet de loi de finances oyo ezalaki déclaré recevable depuis le 29 septembre 2023 pe ezalaki envoyé na commission ECOFIN pour un examen approfondi. Selon communiqué moko ya Cour des comptes bapekisi ba personnalité ebele babima na République démocratique du Congo suite na ba détournement ya ndenge na ndenge bona ba détail nango elongo na Héritier Mapinding. Ba personnalité ebele ya République démocratique du Congo bapekisi bango kolongwa na mboka ezali bongo communiqué ebimaki depuis mokolo ya mardi 24 octobre 2023 bazali cité na dossier ya détournement il y a plus de 25 millions de dollars américains. Ezali bongo Deogracias Mutombo, Albert Yuma, P. Jacques Kamenga, Bango Bapekisami, Kokite, République démocratique du Congo, ancien gouverneur ya Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo, président sortant ya Fédération des entreprises du Congo, Albert Yuma, Jacques Kamenga, Azali directeur ya Banque centrale du Congo, P. Cadre Moko ya Raobank. Bango bazali privé na déplacement hors frontière ya République démocratique du Congo suite na décision ya Cour des comptes. Selon Cour des comptes alobi ancien gouverneur ya Banque centrale du Congo Deogracias Mutombo ye ba fundi ye pour na dossier mibale il y a 15 millions de dollars, peu près il y a 9 millions de dollars américains, il y a général de carrière de mine, Jekamine Namokuse, Oyo et Bungaki na Banque centrale du Congo, Antoine Kiala Ndombele, directeur na Raobank, Yepe ba cité na dossier Oyo pour la disparition, il y a plusieurs millions de dollars américains. Pour le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga Ngwaka Alobi, a précisé que la décision Oyo est zoami pour un réseau d'enquête. Boye ezalaki ordonné et pas il y a directeur général il y a DGM aye bana kopekisa bato Oyo ba Kombo et Tangami babi mana territoire ya République démocratique du Congo te jusqu'à nouvel ordre. Cour des comptes a ordonné gel ya ba compte bancaire na bango pambate et sengeli ba enquête et sale manano.
Rapporteur, il y a Info Lingala, Bakutana Kina, secrétaire général, il y a autre vision du Congo, Mboka, Magloire Kassongo, Apesi Makanisinae par rapport, il y a propos, il y a ancien président, il y a Seni Corneille, Nangabo Landena micro, il y a Micho Olenga Kunga Pe Igong Tsenge. Parce que Azali, le peuple a réclamé Kaye pour Azala candidat, et puis le peuple a réclamé Kaye Azala candidat, il y a porté la magistrature suprême à voter pour le président Félix, il y a un président Félix, à président de la République démocratique du Congo. Donc il n'y a jamais eu un arrangement. S'il y a un arrangement, nous pensons bien qu'il y a un arrangement. Oui, ça la cadre de la coalition, FCC cache pour gouverner Moka. Alors on a un distrait. Et en plus de ça, pourquoi même si il y avait un arrangement, dans le moment où cet arrangement-là, ça va nous apporter quoi? Parce que nous cherchons les meilleurs pour gagner l'élection l'élection ils ont organisé la Moi, malade, vous savez qui vérité. On peut accepter que non, moi, malade, vous pouvez détruire quand il y a gagner l'élection. Mais tant que nous allons le Lokuta, où le peuple a dit que non, où il y a le besoin de Lokuta, Tokobanga et Lokonine. Et surtout que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a démontré de quoi il est capable. À convaincre que Azali est un président très compétent, Azali Poilou, moi il attend à Zongi Simboka Congo comme un État respectable et respecté sur le plan mondial. Bon, d'abord on a quoi à saluer à Gobanga Nani, à Taba le Bible mais c'est gênant quand même comme on a montré le quoi à Nanga Mukolo, alors on va le Kuta, la télévision, et ça anormal. Et pour moi, comme Azaki déjà tellement qu'il a l'intention de nuire, à créer un parti politique, moi, je comme le vagabond politique. Azoluka, à ça la ligne, mais il a été à la CENI, il a travaillé là-bas, il pouvait y rester dignement. À Mitianaya comme expert international, à comme superviseur d'élection ici, les plans mondiaux, il pouvait s'investir dans un mot pour être balancé. Mais c'est dommage que Aluka a comme semeur de troubles. Pour créer la polémique dans le Lokuta, c'est dommage. Et je pense que ce que vous avez dit, président à Seni, structure respectable, il faut aux la éthique, il faut aux la moralité irréprochable. Mais alors, ce que nous avons tenté de faire, je pense que ça relève seulement d'un envoûtement après la publication des résultats. La région de paroisse, la communauté évangélique de l'Alliance au Congo, CAC au Kinsenso, et Zalaki honoré dimanche 22 octobre, la présence évangéliste itinérant honorable Neron Bungumbungu, Azalaki accompagné la délégation Moko Yamakasi. Héritier Mapine Miladi Landou Bazalaki Kuna la compte Info Lingala. Paroisse communauté évangélique de l'Alliance au Congo, CAC Namokuse, Okisenso, et Zalaki honoré dimanche 22 octobre en la présence de l'évangéliste itinérant honorable Nerombungu. Azalaki accompagné la délégation Moko Yamakasi, et membre et bureau politique naye. Il y a d'une fils, il y a CAC Oyo à l'attaque na blé bouillé honorable Nerombungu à salaki déplacement il y a lié Oyo y a prière pour na participer na culte d'action de grâce Oyo et Zalaki organisé pasteur titulaire il y a paroisse Oyo pe coordonnateur il y a district ecclésiastique il y a Kinkisenso révérend Jean-Pierre Mwanda Lelo et longona ba assistant na Emi Balé révérend Alphonse Nimitembo pe Jean-Marie Ngimbintumba pe Lisusu 495 personnes mobimba bazala qui présente la célébration Oyo ba réserva qui accueille Moko ya Makasi et paye à l'homme du peuple candidat député national na circonscription électorale ya Moamba Pelisusu na provincial pour na commune ya Kisenso na ville ya Kinshasa na élection ezali koya honorable Nerombungu a se féliciter qui ya kolanda avec attention Moko soutenir parole dédiée Oyo était amaki na occasion et pas ya révérend Jean-Marie Ngimbi deuxième assistant na message nae orateur alobela ki mingi na écriture sainte mingi na première épître ya Roi chapitre 19 verset 1 à 6 alobela ki mobembo ya mulai Pétem naye zalaki développé par ya serviteur de Dieu pour na cause la victorie le long ya parcours révérend Jean Ngimbiye exhorta ki ba fidèle ya CAC Kisenso baye bana kotambola elongo na nzambe pour na kokoma prédicateur alobi et sengeli observer trois principes pour éviter distraction pe misusu ezalaki bongo elandisamaki na pluie ya ba applaudissement mingi elandanaki
Bosimbake présence ya honorable Nerombungu et sepelisaki bango makasi pasteur à conclure na kosenga na candidat ya CAC ba s'entraîner mutuellement pour na église na bango eye bana kokoma makasi pe comme en espérance na ngambu na yemfuma banga moyo a profitaki na opportunité pour na ko annoncer double candidature na ye na législature ya le 20 décembre ezali koya nyonso wana message ya honorable Nerombungu et yamba maki na ndenge ya kitoko pe lisusu honorable Nerombungu ayaki maboko pambate apesaki enveloppe moko ekuba pour na ko contribuer na misala ya kotunga toiture ya paroisse avant atika bango azangaki te ko communier elongo na ba pasteur laïque elongo na bango bakabwana ki na ambiance moko fraternelle. Honorable Florent Lebe Moupi a salaki plutôt descente moko mokola samedi 21 octobre kuna na bandal pona kosolola na base na e kaka le même samedi wana alansaki pe salongo spécial na commune ya Kalamu particulièrement kuna na yolo Nathalie Kaila Domi Bendelongwanza. Kozala na terrain a mesana kozala pembeni ya belecteur na ye koyoka bango ye nani l'homme du peuple mur ya lamentation ya funa honorable Lebe Moupi ya Florent l'homme aux actions week-end moko très chargé akutana kina base na ye ya commune ya Bandalungwa wapi pai asolola kina bango na o etali 3 points c'est-à-dire explication ya constitution ya mboka moto na moto mosala na ye nini pour confusion ezalaka mingi. Honorable Lebe Moupi alobelaki population lisusu na likambo etali maponami ndenge nini kosala choix ya malamu mur ya lamentation ya funa papa malamu. Honorable Lebe Moupi apesi bango adresse na ye ya sika oyo azali bongo sikoyo na regroupement code et pas wapi azali ko occuper poste ya coordonnateur AI. Très flatté na message na ye bana Bandalungwa balobi biso bato ya Bandalungwa ezali esengo mingi soki tozokutana honorable asalaki awa na Bandalungwa na fonction ya bourgmestre azalaki bourgmestre makambo asalaki et surtout mpona biso bato ozalaki kosala na ye emarkaki biso mingi ti lelo oyo nano tozwi nano moto oyo bazokompare na ye te. Honorable Lebe amarkanga bapapa na biso bakufaka ya kala na commune na ye atika mbula ebele mais ayaka matanga assistera biso matanga na commune ya Bandal en tout cas ba circonstances ebele soto komele le 8 mars ba maman akitaka na commune ya Bandal ye moko pe mur ya lamentation ya funa honorable Lebe Moupi abakisaki boye na kotala bango pendant les vacances na jolie tante bien na sali ba tour na ba école ya Bandal kotala situation ba école mais na rétant sur la population on a vraiment capitale bénédiction ma pona mais aller goya c'est to poni mabe conséquence ya ngona comme golela parlement to votaki ba député votaki tout part du choix ya voter biso na mikoya donc ya on a ko tirer attention na bango ba voter malamu. Na batongo ya samedi 21 octobre honorable Lebe Moupi azalaki na salongo spécial wapi pai bana ya commune ya Kalamu particulièrement ya Yolo Sud bamonaki komona molobeli na bango elongo na ye kosala salongo. En tout cas koba na terrain honorable Lebe Moupi pongi abosana yango pona ba électeur na ye. Nangamolebe honorable Kajos Kasindi Mafolo Joseph Eli Akisanso a pesaki don ya batolo na école Matundu Bota kuna na commune ya Kisanso héritier mapinemi Igor Ntingi ba pesi bino ba détail. Biki rouge ya commune ya Kisenso honorable Kajos Kasinzi Mafolo Joseph akitaki mikolo eleki na école babengi bongo Matundu Bota tango ayokaki baye na badoléance ya kozanga batol pona ba nouveau bâtiment oyo bazali kotonga. Biki rouge ya commune ya Kisenso honorable Kajos Kasinzi Mafolo Joseph akitaki ye moko en personne population ya Nzinga lokola bamona kaye lokola sauveur na bango bayaki mbala moko koyamba ye botala bino moko ndenge basimprovisaki ambiance ezalaki totale.
Nambala moko honorable Kajos Kasinzi Mafolo Joseph Biki Rouge ya Kisenso Soso ya Mboka akotaki na salle de classe epai wapi bana basangana ki pe ba responsable elongo na ba enseignant na bango pona kopesa ba doléance epai ya Kajos Kasinzi Mafolo Joseph yemoko pe azwaki maloba pona kopesa mateya pe kotalisa ba enseignant elongo na ba élève esengeli ba se comporter malamu pambate éducation ezali cheval de bataille ya chef de l'État. Après la conversation nyonso Kajos Kasinzi Mafolo Joseph Biki Rouge a présenté ki bango don ya batol oyo amemeli bango pe esengo ezalaki makasi na ngambu ya ba enseignant. Bon, comment on a banzela na tongi ba social pour la sécurité na sali ba dig na 17 mai a na ngomba la rivière Bosimba kena sima ya kopesa don oyo honorable Kajos Kasinzi Mafolo Joseph a salaki visite guidée na quelques salles de classe pour na kotala ndenge nini enseignement ezali kopesama na école Matundu Bota boye population nyonso ya nzinga basalaki vraiment na esengo makasi. Biki Rouge ya commune ya Kisenso ezali honorable Kajos Kasinzi Mafolo Joseph oyo bazali kobenga Soso ya Mboka toujours pene ya population école Matundu Bota basepeli na don ya batol pour na ba nouveau bâtiment oyo bazali kotonga balobi merci mingi honorable Kajos ozali vraiment Biki Rouge. Avant Miloulou, il y a adhésion massive, il y a ba association na fondation Victor Bosoku ke weekend et leki yemoko Victor Bosoku ayamba ki bango na siège ya fondation na oezwami kuna na Binza Pigeon Edi Imbani Michael Bristoto. Mbula ya ba adhésion eza ko continuer ko beta na kiti ya fondation Victor Bosoku ya yemoko le leader incontestable la machine d'attraction weekend eleki siège ya fondation na Binza Pigeon ezalaki en ébullition na ndenge ya dégâts po zamba ya ba différentes associations oyo ba utaki bipai na bipai ba yaki ko sala adhésion na bango na kati ya fondation qui a dit que ba adhésion esila wadi yemoko le jeune leader Victor Bosoku ayambaki bango kutu ezalaki kaka échantillon oyo azalaki koyamba po cérémonie officielle ya adhésion massive yangwe kosalema na bassociation oyo nyonso mikolo ezali koya to Bosoku apesaki bango baorientation oyo esengeli bosimba pe boyeba ke baaction nyonso ya fondation na ye eza kaka na ligne droite ya kosoutenir vision ya chef de l'état tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na oyo etali social kutu mpona yango bopusana na bino kutu te po fondation Victor Bosoku moyen ya kotanga baaction sociale te po ezande etuluku neti mbuma ya bazelu na kati ya désert baka eza ebele lokola soutien na scolarité ya bano baboti bazanga makoki baka ya maladie assistance na bato bazwi makama to pe bazwi ba accident bato bakufeli to bato baza ba sans abri pe bongo na bongo Victor Bosoku. D'abord association la biso fondation Victor Bosoku eza basé pour na ba œuvre philanthropique ya liboso ezali nano eza plus important ezali social. Pour préparer fondation Victor Bosoku eza bongo à travers sur le plan international mais toujours préparer d'abord to vendre sa base sur le plan national. Des gens là-bas Congo, Bandundu, Maïndombe déjà bato baza déjà prêt nazo placer ba chef d'antenne na ba fédéraux et torokene légèrement ti torokanga les quatre coins ya RDC. Bosimba que parmi l'association Oyoyaki, tellement Fondation Victor Bosoku international veut dire kota association bababa yango pe yaki bango na ba association misusu ba talisaki Victor Bosoku ba doléance na bango boye lokola zalaka loboko pete papa social a bambola ki bango nyonso ba enveloppe ya kilo kasi pona ba association misusu o etikali oyo bozana no libanda boya kakanabino deja na kati ya liziba ya Bethesda Fondation Victor Bosoku ba porte za kofongwama. Bavol ya Kinshasa, Gemena Kinshasa ici et bandi à travers Airbus A320. Premier vol et Salema Kitoko kuna na aéroport ya Gemena. Bon, on va dire non. 50 nde ezalaki Air Oyo Airbus A320 ya compagnie africaine d'aviation CAA na bokuse et kitaki pona mbala liboso na aéroport national ya Gemena depuis bakangaka escale Oyo na 2016 na pied d'avion tomonaki maire ya Gemena Jacob Luba ya Mbuka Oyo asaluaki commandant à bord Lick Scripsens na ba membre nyonso ya équipage avant un mema bango pour ba saluer ba chef coutumier ya
ville ya Gemena pe bato ya nzinga oyo ba entouraki président national ya association socio-culturelle Ngambe Bouclier Mbaka Emmanuel Ngbali Gaza oyo babundi makasi elongo na ba autorité provinciale ya Sidubangi na fête ya Sidubangi pona ko convaincre hiérarchie ya CAA po bandima ko servir ligne aérienne oyo kitoko. Merci à la hiérarchie de la CAA qui finalement a accepté de répondre positivement à notre démarche. Nous remercions les ministres du Transport et de la Communication qui ont mis en conformité. Nous remercions également et nous remercions toute la population qui nous a soutenus. Toute la population qui nous a soutenus pour cette démarche. Ambiance ezalaki total na aéroport ya Gemena population bayaki ebele oyo babinaki na rythme ya groupe folklorique Gazawili. Elandisamaki na visite ya avion na kati epa ya ba chef coutumier pour na rendre compte ya confort pe capacité d'accueil nango pour na premier vol oyo bondi melangake CAA azalaki na 123 passagers na arrivé pe 90 na départ ya Gemena oyo ezali penza motif ya fierté pour na chef ya escale Monsieur Longondo GG. À la joie pour la journée d'aujourd'hui puisque mon patron m'a honoré. Je suis en train de rassurer la population que nous sommes là. Donc on a organisé 2 vols par semaine. Je sais que si plus on va augmenter le trafic, nous allons aussi modifier, on va ajouter encore un autre. Voilà la seule promesse que moi je paie, que nous sommes avec vous et nous allons desservir la contrée de Sud-Uban. Non seulement au Simbake, un institut supérieur technique protestant de Kinshasa ISTPK na mokuse ba fongol ba porte na bango déjà pour na ba inscription il y a année académique 2023-2024 Willinge la Francis Kanza loko ka ba sale bine lema o. Koko oui kota porte ezapolele yango elingi tout simplement kolobake na institut supérieur technique protestant de Kinshasa ISTPK na mokuse ba fongoli ba porte na bango pour na ba inscription ya année académique 2023-2024 et pas yuapi baza la mission c'est moko ya conformer ba technicien ya qualité na sciences de santé pe infirmière oyo bazo procédé na ba section lokola section technique ya laboratoire sciences infirmières sage-femme pédiatrie informatique de gestion santé publique santé communautaire pe technique biomédicale na ISTPK bazala système ya LMD oyo ba diplôme na bango eza reconnu na l'état na corps professionnel qualifié oyo ba pesaka ba formation moko ya kitoko kotia tembete bazana salle ya bibliothèque ekuba salle ya informatique ya malonga connexion nango ezalaka 565 po ba étudiant basala ba recherche na bango ndenge balingi bakisa lisusu centre hospitalier ya Elengi oyo ISTPK asala yango uniquement pour la pratique ya ba étudiant bano bauti aussi sa classe to bengi sibino boya ko s'inscrire na université la biso parce que formation eza ya kafu ya ko sakanate ubaza vraiment na posa ya ko sala science infirmier nazo benga bango vraiment baya awa na système ya LMD nyoso za nango bien donc makambo ya bien zo le kana formation za kitoko donc au sentir vraiment que étudiants vraiment au centre de formation na vraiment kitoko makasi mona ISTPK na avenue Boudjala numéro 29 na commune ya Kintambo oza mobimba toujours na devise na bango savoir technicité développement. Pour na développer Bowel Sawa extension surtout ya cyber Eric Oezwami na ville province ya Kinshasa Nathalie Kala Rapenda reportage. Nini yango lisusu boye kondeko ozalaka boye me nini boye okoyisa ngai malembe teko ya Kinshasa ofandi na 24 communes pe na baprovince to pe na Brazzaville yeba yango ke masolo ya développerie édition 2025 ainsi est parti du 4 octobre au 7 novembre 2023
mazuwa esi efongwami yaka kotente chance na yo ozwa occasion ya komona États-Unis d'Amérique mboka ya oncle Sam grâce ya nzambe koko yeya mpe mokonzi na masolo ya développerie na Afrique centrale mobimba yeyo ADG Eric Mwamba patron ya bagence de voyage Eric Travel oyo ekanga masolo na Kinshasa ya kosambeza te na $5 ya poma par personne papa maman mema famille na yo mobimba mpona kotente chance yo mpe bamenga yo kanyon awa condition eza te awa na bagence de voyage Eric Travel bazali baspécialiste na développerie na Congo mobimba grâce ya qualité pe traitement ya photo matériel ya kitoko mpe bagent expérimenté bazali baprofessionnel okanisi esili lufunuti na bagence Eric Travel prise en charge un peu famille d'accueil ezali 100% assuré et chaque année plus de 1500 camions babimaka awa tala ba preuve ona kopeta développerie na bagence Eric Travel yaka na badresse oyo na Mikonga na commune ya Ntele ozali sur boulevard Lumumba numéro 44 na quartier Mikonga na commune ya Ntele référence à CCT non loin ya alimentation régale na Victor 1 na Matonge avenue Victor numéro 20 en diagonale la maison communale ya Kalamu bongo na Victor 2 na commune ya Kasavubu doswami sur avenue Bongandanga numéro 2 na commune ya Kasavubu na kati ya immeuble PV Center bongo na rond-point Ipen dozali sur avenue Marine numéro 1189 na quartier Ngomba Kikusa na Binza Ipen en face ya entrée principale ya église de la Porte na commune ya Liberté doswami na avenue 11e rue numéro 119 quartier industriel référence CFR na Kitamba magasin avenue Kasavubu numéro 3 na quartier de l'Ipak na commune ya Ngaliema référence rond-point Kitamba magasin aussi Katena supermarché Facebook bongo na commune ya Masina na Tchangu ozwami sur boulevard Lumumba numéro 38 quartier sans fil na commune ya Masina référence entrée Kimuta Oza Mobimba Rotivap ezali potopoto ya qualité qui peut acheter aux alamukolo to mona bino so bosengeli komela yango Stéphane Skande. Ah merci. Ya buinde bana nyoso baza kuringa. À la prochaine. Bouzala kwarme. Rotivap est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci. Merci pour les protéines et pour les enfants. Eh bino, bote la baonine. Pona bana na yo bakumarukura bana oyo folesaka bango potopoto Protivap eza bapotapota te allez kamata bon appétit bana nyonso bayaka Protivap awa basisi kolia ya bango Protivap babandi badansi na bango ya babebe pro tala bari yango tata kitoko ntoto makasi tukana mbimbi oyo tukana mbimbi makusa Protivap potopoto kitoko pona babebe pro malembe tokomi kopusa na suka ya basango na biso héritier mapindemi asaleli bino info ya ba journaux Mbote pe boye bolamu na info ya ba journaux ya mercredi 25 octobre 2023 oyo tofongoli yango na tri hebdomadaire d'information générale pe ya libre opinion la trompette concert à lobby bafundi bango ba détourné 25 millions de dollars américains ya Jekamine Albert Yuma et Longona Deogracias Mutombo na filé ya Cour des comptes pour communiquer et pesamaki mokolo ya mardi 24 octobre pour na kotalisake ezalaki misolo oyo ebimaki na compte ya l'État 25 millions de dollars américains pour na kosala misala ya ndenge na ndenge kasi misolo oyo ezalaki détourné selon communiqué ya Cour des comptes boyi bazali kosenga na bato oyo Albert Yuma na Deogracias Mutombo babima na ba frontière ya République démocratique du Congo te bati kalawana kino situation oyo bakomona yango clair pambate ezali misolo ya l'État
oyo ebimaki esengeli eyeba na kosala mosala ndenge ebimaki. Totangi journal l'objectif. Totangi na journal l'objectif. Kuna confrère Abeti Masolo ya Seni alobi. Seni a lancé campagne à sensibilisation pour l'élection générale le 20 décembre 2023. Na exactement 2 mois ya scrutin et comme siko aux questions, ya ko préparer des électeurs pour jouer correctement rôle na bango pour na ba enjeu oyo ezali koya mobilisation ya makasi ya électeurs pour ba participer et belé na élection na catégorie nyonso ya ba citoyen wana ezali ba déclaration ya Denis Kadima Kazadi président ya commission électorale nationale indépendante tango ya lancement ya campagne oyo ya sensibilisation ya élection pour na le 20 décembre ezali koya totikali kaka na même journal l'objectif alobi pour na oyo etali sport RDC Afrique du Sud alobi désordre eza makasi na camp ya ba Léopard Dam bako beta bongo na bafana ya basi ya Afrique du Sud bako beta na bango mokolo ya mercredi 25 octobre 2023 na stade de martyr de la Pentecôte pour na compte ya éliminatoire ya ba Jeux Olympiques Paris 2024. Ba Léopard Senior Dam ya RDC bazali kobo ya ko s'entraîner depuis mokolo ya lundi 23 octobre pe mardi 24 octobre basalaki ba entraînement te bazali ko réclamer ba prime na bango oyo epesamela bango te depuis bazwaki qualification contre équipe ya Benin tisikoyo bazwana nu eloko moko te nde yango balobi avant bazongela ba entraînement pour na match contre Afrique du Sud et sengeli bazo ba prime na bango. Voilà une information oyo nde tosukisi info ya ba journaux ya poko ya lelo botika la malamu. Merci Héritier Mapindemi pour la info ya ba journaux au tu conseil la biso ya ngonde pesinga nzela na boucler journal ya peuple pour na peuple ceux qui vont s'appeler que nambo pesa merci na wilingela oya kumbela kibongo édition na sima caméra tozalaki na Igor Tingi montage sima maki na Christian Kangebe ni pe Fabrice Lundombi journal la peuple pour na peuple ya mercredi 25 octobre ezalaki supervisé et pas Héritier Mapindemi bandeko botika la malam au revoir. Aïe etumba na ngwaka opika pendedi eloko yango bozelaki yeye sango ya mokweke ya mbiji pona bino nyonso ba ressortissant sud ubangi bana egemena ya bino yango yo compagnie africaine d'aviation CA na mokuse oyo mesana kopesa bilengi azongisi ba vol na ville ya Gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi ba vol vers Kinshasa Gemena Kinshasa kasi ba vol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CA elengi bangwaka bo elengi bo suka po moto eloba etumba na ngwaka opika pende akosa te po bompikiliki bo nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili mona pendima les lois sopeli bana Gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala.